ma maman congolaise, comment qu'on s'est maquillée? Na première dame look lilo na première dame look na qui vraiment na lombangu vite fait parce que sans cesse bazo tunanga à propos ya fond de teint vraiment fond de teint ndé zalaka base pour na elongi parce que fond de teint ndé ekoko bomba ba imperfection ba bouton ba point noir ba cicatrice ba tache ya mike na po na yo na elongi wana avant kotia ba bilo mosusu mais vraiment nga ba fond de teint nga na laksaka peut-être nga na za mutata na yo te peut-être tous appels skin complexion mon côté alors yo kokyo somba ba fond de teint o nga na laksarate parce que mutuna mutazana texture nae mutuna mutazana po nae vraiment il faut koyeba ko pona fond de teint ni nyosomba tellement que ba te belé bazotu na pona fond de teint ya ona lobaki na ya na vidéo moko na expliquer vraiment et loko fond de teint ba poudre babilo nyosto na salelaka parce que ndebo moni boy na saleli fond de teint eza ya teint nanga eza ya teint mutu musute vraiment ce que yebi ko pona fond de teint na yo oza garanti babilo mususu wana neti ba eyeshadow babilo ka miss wana koko pona na n'importe où n'importe comment mais fond de teint de ezalaka base alors nga na kolaksa bino ba fond de teint préféré nanga en plus na ko sabino pe ceux qui bo sepel nango bo kei na ba esika bateka ngo na ba shop bo luki ba numéro na bino vraiment pour na fond de teint il y a bien sans plus tarder il faut ko tia kango na liboko na yo o baloli o yebi soki o moni vraiment fandi bien ndoko yeba ki fond de teint bobo sanate toza na Europe ba te belé bazo c'est la ba fond de teint ba chinois ba asiatique ba noir ba mindele ba indien ba fond de teint ba sala ngo pona mutu nyonso tout mais yo sikonde il faut ko yeba couleur nini e kozala pona yo malamu yango na laksamno no ba fond de teint oyo nga na ndimela oyo nga na salelaka comme ça botala en tout cas nga na kenda musika te na baluka nzinga kaka na Revlon na sangisaka vraiment fond de teint ya Revlon numéro ya cappuccino na ya caramel parce que na ba fond de teint omi balé so na tie moko oyo ezaki obimisanga mwindu soki na tie oyo ezobimisanga pembe mais tant na sangisa mbale na zwaka couleur nanga vraiment ya bien na sangisaka ngo avant na banda ko salela on na sangisa ngo po na zo éponge na alors avant na banda tia fond de teint na tia kananu ba primer yango ezalara peut-être pour na ko fan sa fond de teint bien moko na zoka on a Revlon mususu na salelaka na sombaka yango na L'Oréal Paris so na saleli ote na salela o pour na ba fond de teint na baluka kaka na Revlon MAC ou bien na Max Factor nazara aussi l'américain na kala mais on est en solo na sina boakisa vraiment ba fond de teint na laksabino oyo eza awa eza Max Factor na salela kango parce que on a sala on est na okende quelque part na ngena sa maquillage moi vite fait na sala ngo parce que yango ba sangisa yango na concealer numéro na ngai yango yo bomoni bouteille yango ndeza so sepeli na oyo boy okokyo lukango pe partout vraiment mulangi nango ezala boy Max Factor yango so na saleli Max Factor te et que nazo kende feti na salelaka MAC so na oke feti na salelaka MAC parce que yango epesaka nga texture mobo ya bien na feti peut-être oza pe na besoin te okobi na otoki fond de teint longwate na salelaka MAC o ezala vraiment neti fond de teint nga VIP na sala ngo so na lina bima oyo na sala ngo so na pressé nazo bima na oke quelque part à presser na sala oyo alors ba Revlon na ngai na salela Revlon soki kaka naza ko kende babiska nyonso en général nde na salelaka Revlon na kansaki pour na fond de teint bo comprendre na mtana teint na e mtana numéro na e kende koluka numéro na o okozwa yango e kosala o bien sûr moni pe numéro na o ezate okoko sangisa deux fond de teint oyo ya likolo na o mususu o sangisa yango okoko pesa o pe ndenge na sala après avoir kosala la fond de teint bomona nga na yaka otelo mobwe a na se ya misu ya pembe wana ezaka concealer na salelaka la LA Girl ou bien na salelaka MAC concealer ya Anne W45
La LA Girl ezala na mulangia boy mak wana mususu nasina laksa bino na ba video passé tant na sala bongo na yaka ko kangisa pe ko set yango na banana powder na minito pe na tiaki banana powder onde na sala ka ko highlight yango eza banana powder na sale laka so na sale banana powder ote na sale laka fond de teint mususu ya mak mais so zaka na fond de teint banana powder oyo eza nango ezwaka batu presque batanyos tout na mindele ba kim batu nyons tout base la banana powder yo moko e baka ndenge nini koko betango eza na oyo mususu nango peza ça dépend ka ya yo mondengo osepela parce que yango ezwaka mingi couleur ya concealer na yo oyo kotia na se après wana bomona nga na ngelisaka na zolo na ngelisa na mabundi na laksa binelo na nkomo nango na benga ona ingala engalisateur vraiment yango oyo na sombango na MAC comme on a MAC Global Glow soki na tiango awa net na minito bomoni zolo na ande zongenga na tsara pe contour na zolo pe comme ça zolo muki vraiment yango bien mikolo pe na zwele ombanda na sombi mususu na L'Oréal parce que na mona ki on pe na L'Oréal na CP la ki nango yango peza highlight na vidéo passé ba o batalaka na sina la ki sa ki yango wana vraiment na banza ki babilo na sela ne long so na babilo ko na sina highlight babilo ko vraiment so na sina highlight na contourner à part ba fard à joues babilo musu wana les couleurs et les goûts ça ne se discute pas so rosa pe na fard à joues na o CP la rose na rose rouge pink chocolat n'importe quel fard à joues yango vraiment qui pâté mais base ezalaka fond de teint mais pour fond de teint vanda bien faut en avoir brosse à bien rose wara ateka éponge mo rose chubaka boiswe pendeni non ngana c'est la ba brosse oyo ba brosse o mi balé oyo na yaka osale lango fond de teint parce que yango ezana ba suki belé tant on a zo yango so nazo balola bobo moni et puis ça ngave mozo balola fond de teint zo kota partout en plus de cela oyo boy nde na yaka ko tiela ngo blasha o ba benga fard à joues ou bien na sale la kango highlight bomona yango trop parce que yango eza song eza bomoni ndenge eza boy et puis ça va vraiment blend yango bien tant on mélanger et ça là au bien vraiment na kanisa ki ba o eza ba maison mère so ozana oyo ozana o bien ba misu wana ba fond ba brosse ya ba likolo za cher et tout ça un monga na sala na attention na te na zana yanga ya mike na sale la mais oyo vraiment so ozana ngonga na mona et puis ça nga ba résultat moko ya bien makasi mais lelo bomoni maquillage lelo na sali botu na ngani ekutenga kaka 4 livres et pour on a somba kango 4 livres révolution nasina lobela vidéo moko akala on a lobela est-ce que ba maquillage à moins cher izala bien botala nde na se maquiller na 4 livres pour nasona bela que somba ba couleur a boy na ba marque ba couleur a boy partout et kokai ko zala écouter nga plus na ngana somba wata ba 70 je sais combien pour na zo ba couleur et belé boy à la fois écouter nga 4 livres pamba mais botala résultat yebsanga so moni ngo bima be okoyeba te mama secret ya kotia maquillage eza koyeba kosale la ba produit osomba ya moins cher osomba ya cher na yebi ke qualité moko mais soki epesaka résultat moko wana mutako samnote opinion wana eza nango yanga parce que na salela MAC na salela na salela ba Lancôme na salela vraiment ba produit belé pe ya ba cher même qu'on a découvert oyo na loba quand de pour mon parce que résultat toujours ndengemo. Voilà, j'espère que vidéo izaka ya mwa mukie pour nana ya kosola namno makambo o vraiment koyeba kosala la maquillage na koyeba kosala la fond de teint na yo surtout parce que fond de teint de ezala ka ngomte ya ka solo lapso solo la fond de teint pour na fond de teint numéro na ya bien pour na fond de teint na potan aux autres tia yango et ça là ma première dame look maman a commis star à papa na kati ndako avec première dame look parce que les l'autre solo li fond de teint na mikole koya ba si GP belé et koya alors merci na total nga nandaku merci na mnyo sto bat bozo soutenir nga merci na batunyo sto baza sima ya première dame look ba onyo sto bozo encourager nga batunyo sto baza na connecter na page na nga ya Facebook na Instagram na nga Zambia Pambola Bino. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo depuis Bandelinango Tito Kominasuka. En tout cas, que vous sentez que vous partagez en haut, na ba camarade nao
pour bango pe une fois bayekola comment est-ce que pour na fond de temps ya malamu vraiment bolingo eza ebele aussi longtemps que dans une information na koya kopesa yango toujours bino bozala connecté na première dame look parce que makambo bien ezoya ebele vraiment surtout na moi oyo ce que vous appelez la question kobo santé ko contacter na page nanga ya Facebook Adrienne Première Dame.